Ya bonsoir to bandi po basinalaki biso live basinali kokoti awa bonsoir na yo en tout cas botiela biso batapotage botiela biso batapotage tokosala live kuna basinale donc tokosala live na biso concernant fake news oyo batie mpona bakoseli Kofi makambo yango toza na baaudio tokoyoka awa tozocomprendre te selo musique na biso vraiment ndenge ekomi nayebi te soki makambo soki ekoluka mpe baministre bakota bato bavandela makambo nayebi te soki ekosuka nke impolitesse ya boye ekobomba na boye donc barebele elingi ekota na kati ya musique kirebelo ya liboso elingi ekutaka na musique tozoyeba te kimotema mabe ya boye bolandelaka Kofi Olomide mopawo bolandelaka ye au Justin nini obolandela kati na ye bolandelaka ye nini boke komonte foto ya boye boke komonte kaka poka bofinga mopawo siko bato oyo bafingi Kofi Olomide mpona foto oyo oyo bafingi ye basali banzembo bazofinga mabe sikoyo lokola makambo eza nango lokuta fake news sikoyo bokosala nini bokozongela susu boya koloba ke yango te tozoloba na bino kaka bokoya kozonga po boloba ke oui eza lokuta to bosani boyoka nanu bandeko na audio eza awa eza pasi mpe na mawa bandeko na ngai oyo mokili nyonso etelemeli bakomi kofinga Kofi butu moyo bato mpe na bango bazopekisa te moto oyo azaki alaction idéologie outa mpa na ye kimotema mabe ya boiti wapi posa bobomaka Kofi yango lelo abozoluka makambo mpona Kofi soki lelo problème ezwi Kofi ndenge mokili mobima botelemeli ye bofinga ye libima na babebe na hôpital abima na bamai mibembe banini makambo nyonso oyo bozoloba wana eske bokasima yango lelo ntango makambo yaka mbango ntango bolobaka me ntango likambo ekomaka réalité yaya tomonaka bato ebele bakimaka meme na réseau soso bayaka so te tomonaka toyebi bino abotelemi boye na page na ye moko yo omonaki okepe na page ya Kofi okemona ou bien omoni kaka boyoki na yo biloko mosusu na air batie boye kei mpe na page nokende otala te kei na page na ye mokili nyonso botelemi bozofinga Kofi butu moye bato na bino nyonso soki afingi bato nyonso atouche na Kofi te ekotalama te il faut batouche na Kofi batalama il faut babana koloba ni n'importe quoi bato na bino wana baya meme na bapoto bamema bango mpoka bafinga ya Kofi oyo mpe bakompe basase kuna kokanaka bato ya bakronika ya bato kobetaka bango na banzela kuna kaka bino bawarrior botika makambo mabe bozosala eya malamu te bobebisi makambo musique ti bakoya kopekisa so musique na Kofi mpo mokolo kaka moto akosalaka na nga kaka na bato bozobetaka mokolo kaka bokoboma kaka motu bokomona na musique yango ndenge bokopeta ezalaka te oyo ekomi makambo kokanaka donc bino kaka mpa na bino kaka kanda na bino kaka fo bobeta donc bino so balombi makambo na bino esili donc fo kaka bobeta nde motema na bino ekiti nde bokana babakali wana nde bozokana so bamarlene bato nyonso wana bozokana na baglore wana bana basi bakomi basase bajawele wana basase ozolikaka koya kofingaka bato bino bozoya kofingaka bato butu moi bino bato bavandelaka bino te bafinga bino bato jamais bavandelaka bino bafinga mais bino nde bavandelaka bato bofingaka banjiri moko impossible okoka kutu te bosalaka bongo mpo ntango bokutana na moto yango oyo ofingaki oyo moto moko abetaki mpo ofingaki ye yango nde bino bolingaka mpo ntango bozofinga mais bolakisa biso kote oyo bafingaka lokola bino bafingaka banani bopesaka ata 4 personnes ya kota Kofi be ya kota ya fere oyo bafinga neti bino bosala banjiri po bino bozana benjiri moko ya mabe po bino nde bofinga bino kutu bato bazongisaka bino kutu bato ka réseau sociaux bayeko take bino po batakaka kutu ta miso kutu bato na bino batakaka te mais bino boyaka bonaka pukaka pa Kofi boyaka bolukilaka Kofi nina koma mpe kozala motema mabe na niveau wana koma mpe kozala motema mabe na niveau wana TikTok pe ezokoma awa donc soki boyika tolo na kati nanga pardon mpo bozotapote koto te merci beaucoup na temps partagé.
kuna na kati kutu toyoka nano kozala motema mabe ezande kosala ko stage professionnel po koma nendoki étape yo komata na grade eza kindoki. Les mensonges, les mensonges. Il faut écouter très bien. Très bien. Les mensonges. Ngana sepeli kaka biso nyozi tokufa mutu atikala tepo tozomona lokolo ndireti lukute leki. Another one. Bienvenue na chaîne Nabino Melo TV. Melo TV eza chaîne Nabino oyo etchela Nabino ba vidéo nyonso zo sala buzz na internet. En tout cas na mokila nzambe oyo okoki kosala bolamu na bato nyonso tu. Okoki kosala bolamu na mutu. Okolongola ye na zero. Azanga na bachoko komisie mutu okopesie makambo vandisie na mituka opesie telefone na liboso na vie na ye. bamontaki yango bela bien bapesi be telefone na liboso kofi aopesa wana batelefone osanti penake no obimisi mutu te mutu ata moko ayebaki ete azali pokola bachoko kodefa bilamba opesi ye vie ovandisie na table okutanisie na bato baprêtre mutu atikali ka mutu. En tout cas makambo nyonso tolobi awa Koffi Olomide azofuta mapena pona mabe asala na mokilo ya se ya kopesaka visibilité ou bien na kopesaka mutu moko boye à la personne de Fally Ipupa chance na vie akoma mutu. Je pense que bande on entend beaucoup la vidéo oyo internet partout. Muto apesaki yo mpenza visibilité na vie na yo apesi yo makasi apesi yo chance apesi yo nyonso oyaki kutu ntango bazolakisa kutu bavideo yango ta liboso même na premier jour bavideo ekobimi na réseaux sociaux mutu apesi yo makambo ya vie lelo ko mutu monene bazobenga soki numéro 12 soki 15 soki 20 yaya to reconnaîtaka peti to reconnaîtaka ta tosala makambo mabe nyonso to reconnaîtaka pe pour moi tokokoma na niveau oyo lelo Koffi akufa lobi musika bato na bino nyonso baza koloba bainjire moko na ngata na kofinga mutu ko na kofabrike makambo moko ezaki te oyo ezaki ya lokuta kuto ezalaka te nazotyaka mpona finga bato babeta mpe maboko bwana chance nzambe osalaka te nkolo mutu azofinga bato bainjire ozwi monoko wana mpenza mona mpe okanyango mbala mo mwa mpe akontinue so eza te azomonaka monoko nanga ke wapi mpo modele oyo boyingi ofingelaka yango te so enga mpena azalaki banzambe vraimen nayebi te nzambe aza motema malamu mpo nayebi ofingaka bongo ofingi olali mpe olamuki lobi soki nakanizalaki peke ofingi babongo makambo mabe ale bafuni na nzambe ale olamuki te nde bien nde bafingaka te nde bato bafingaka te nde toza boye mpo bokokoma na niveau kindoki ya ndenge wana te bainjire wana bomonaka soki bofingi Koffi te bino bolinga mpo boma Koffi bino bofingaka Koffi te okoma bakombo na bino na liste mokolo kozalaki ya na nga problème ntangi kobalokela bino bozwa bokota na vie ya Koffi bokota na vie ya bana na ye bokota na vie ya famille na ye bokota na vie donc makambo na bino nyonso ti bosala tuki ndoki na bino oyo bowanga na bana na bino oyo bolongola batatouage ti bosalaki to bakomvutango na kati ya séparation ya Koffi na mwana na ye même kutu Koffi aleka mpo na makambo ya mwana wana ezala te batika bafani nyonso bayoka me bosali kaka obindiki kokomana kenga donc oyini donc okanya mpe na kati ya motema lelo mpe bato bakoma olobaki wi oza mpenza motema mpenza makasi ndenge wana oyo osalaki pa Koffi bandeko nanga eza pasi mpe mawa tolanda nano awa toyoka makambo nini oyo Koffi ezokomela ye pasi oboye ou bien vide nani photo moko boye bazo faire circuler na internet soit disant que Koffi Olomide a partagé vidéo na statut na ye oyo ya mwasi oyo je sais pas c'est une gabonaise ou bien ghanéenne oyo imaki récemment pour na koloba ke non azana bana mapasa oyo abota na Fally Ipupa alors toyebi te soki bana wana baza ya ye mais toyebi makambo wana te alors mwasi wana ba warrior bazwi vidéo wana oyo ya photo ya page oyo
postaki vidéo wana na TikTok bakati basali ba montage ba misi yango lokola Koffi Olomide a partagé vidéo ya mwasi wana na statut na ye pour appuyer la dame ya konuire na réputation ou bien beaucoup nuire na image ya Fally Ipupa en accusant d'être infidèle il n'a mwasi na ye au na ba congolais nyonso be na monde entier ba benaki abota na ngai pe na ba 2000 ans ça fait 20 ans abeta na abota na ngai pe bana mapasa. Alors objectif oyo faut confiance à la moisa pour conduire Fally oeza lukuta Koffi a partagé à ta vidéo mon côté na page na ye biloko wana eza biloko moko monté contre Koffi Olomide. Objectif ya makambo oyo basalela bazo partager bazo tinda nde bato bayi na kaka Koffi Olomide. Il faut pas comprendre eloko moko boye tango yaka tango à ce qui concerne ba wario na mokonzi na bango ye moko grand prêtre numéro 1 ya musique ya Congo Fally Ipupa. Bango ba comprenant que ba congolais baza bato ba sentiment. Ça suffit au partager dans le kuta moko bo na internet. Congolais ndenga lingana ye kutanga te. Ah eloko balobi boy Koffi Olomide boy yo mwana yinaka ye ngana lingaka ye te. C'est pour que tala makambu na ye. Tala ndenga sali boy. Tala ndenga sali boy. Ça dit ba yango basala ba campagne wana pe contre Inosbi. Baloba makambu na ba internet o Inosbi alobate mais ba komana ba statut ba chelo ya Inosbi. Botika ko sinale page bozo sinale nini makambu nini eza awa yango o bosali nga groupe bo sinala la page na nga toni bozo sinale makambu nini eza awa makambu ba vérité eza awa to ba monter photo oyo makambu azolo ba papa o eza makambu ko foko yo kango batu mingi ba yo kango te siko bozo sinale page o po nini ezo sala bino kaka et puis ba live eza awa si batu basi ba tondi ko boko no sinale na bino o eza kuna batu te bozo sinale ka awa si boza moto moko motema mabe. Nosbi wana juste pour nous nuire na la personne de Nosbi, la personne de Ferregola, la personne d'héritier, la personne de Koffi Olomide. Lelo oyo tozana maka Koffi Olomide oyo. Premièrement, je vous rappelle encore que Koffi a eu des moments très difficiles. Rappelez-vous, Koffi a eu un album naïe Platinum, mais l'album on a mis 3 clips au même moment. C'est-à-dire que clip on a basé, clip on a basé, vraiment, ils ont très capital où ils ont déterminé quand même image. Il y a album Oyo Platinum Koffi a eu ça. Ça fait déjà au moins une semaine. YouTube account ou bien account YouTube il y a Koffi Olomide. Ils ont bloqué, c'est qu'ils disparaître, Koffi a perdre un mot. Bazana kati ya ko négocier, bazana kati ya ko revoir les sous si Koffi faut. Bozoka bandeko nanga papa o makamazo lo bapona moment o mopa o azo passer pour le moment. Botala batak atakutu babomaka mutu ngo bomi nani. Azana problème nini bandeko nanga ata mabe ngo ezalaka. Botala makamba o sala kaka album o abimiso na Platinum ne luki makambo. Bolanda. Il faut formula nani compte mususu ou bien il y a un problème. Ce que vous avez dit dans kosa yo betaka Koffi Olomide au moment Koffi oyo il y a 1,64 millions des abonnés et ça dit sous-souté. Donc vous comprenez que Koffi a parcouru un moment très difficile. Alors bango pe bazo babake le susu bazo bakisela le susu makamu susu na TikTok na ye esika oyo atika neti eza ndewe etika le plateforme oyo akombanda ko communiquer na bato na ye communiquer na ba fan na ye bakomi kolanda ye kutu na TikTok pour ba signaler account na ye bakomi kolanda ye sur na TikTok ba attacher lien na ye ya vidéo ya account na ye na ba biloko lokola a partager vidéo ya mwasi oyo azo accuser Fally ki abota na ye bana mibale ya mapasa o bozomo na boye non bana on va bien sûr qu'il a Guinée na évité. Koffi n'a jamais partagé cette vidéo là. Koffi n'a jamais partagé ce que tali na vidéo na kochela yo sikoyo o comprendre vraiment que non na compte ya Koffi Olomide image ya bongo ezate lokuta eleki mingi na kati na mboko ya biso omoni ndenge toza na vie moto ya ina yo
ato pesi esaki ya mbongo conseil nazo pesa bino fungola matoi. Quand quelqu'un ne t'aime pas, moto asepela kana yote, moto alingi yote azala motema likundu. Boye baga jeune nyonso ozali jeune oleki 25 ans. Ozala ba 30 ans ozokende. Ozape elenge kaka ata 18 ans. Soko moni jeune aza motema mabe makasi. C'est que stagiaire professionnel azoluka koma nendoki. Ozala motema mabe zande kosala ko stage professionnel pour koma nendoki. Étape yo ko matana grade za kindoki. Po to ko comprendre to za elenge moza motema mabe. Ato kabeli moto mbongo. Soki akana yo mbongo ekolongola motema mabe te po eza motema likundo ya zana. Fa moto atikala te po tozomona lokolo ndireti aya lukute leki. Je pense que tu as les vidéos au moins na compte ya YouTube ya Koffi Olomide. Image wana ezate. Image wana ezate. Siko oyo bango bazana ngo ke Koffi a partagé ki pe fali alakaki bazu yango wapi. Ce n'est pas une question non à poster qui a delete yango eza lukuta. Ça dit cette image là Koffi n'a jamais partagé. Koffi non seulement eza makama lokuta yo ndeko mtozoli bakete yo po mona ki yango Koffi achaki yango a longoli yango delete yango longoli yango Koffi kaka zo tankaka kende ko chabi loko bokende tela page ba chaki yango kunati a préparer kaka kende ko chaka ka iloko aboye vraiment na kata page bozo kanga te bozo kate bozo kanga to bozo kate bozo kanga botapote bozo kanga la famille est-ce que bozo yo kanga to bozo kanga te bozo kato bozo kate bozo kato bozo kanga te bozo mona koto ndre kangami bazo sinalinga kaka bozo kanga sikoyo bozo kanga c'est bon nazo yokana bon ok c'est bon to continuer pour bazo signaler makasi nazo bate pourquoi bazo signaler kaka boy et comme kaka boy ko signaler kaka bato nyonso bon à sali featuring na ba petit à fond le na ba petit biso gaz mawete oyo akia asali ba jeune ayi moko boy na compte ya YouTube ya Koffi Olomide ba bloquer compte ya YouTube
ya Koffi Olomide lelo oyo bandi kozongela lisusu ko attaquer lisusu na TikTok na ye objectif Koffi azalaka kate Koffi asala nyonso po bino bozala bato lokola bafali pupa Koffi asala nyonso na bastade po DiCaprio mutu azalaka na Mbappé na ye mutu azalaka na bolamu na ye mais okoyoko jamais kolinga Koffi Olomide disparition Koffi Olomide na musique ça vraiment c'est inacceptable. Mes chers amis, je vous dis que guerre oyo bazoyo la mo Koffi na habité soki ebanda wapi mais en tout cas na minute oyo bano ba vasama mayele na internet ba faire piquer Koffi crise à Koffi Kaboya ki parce que c'est un peu trop c'est un peu trop akokana makambo oyo zoni kama tout autour na ina minute oyo qu'on perdre la compte na ya YouTube oyo général yo mbongo parce que Koffi chaque clip azo poster ça là millions de vues et millions de vues na YouTube c'est de l'argent il m'a dit maman si on a capoté on a ba revenu on a ba kangi yango nzano rangai nous sommes dépensé mon ba clip pour se penser boy en tout cas ça fait très mal comment on a ce bateau bazo babandi sous makambo boy et vraiment on se dit qu'est-ce que vous voulez au juste botika via Koffi Olomide Kinia botika Koffi Olomide apema botika la pe Koffi temps à vivre na mokilo oyo nzambe tozana posa te akufa po banda kosala ofali chante Koffi tozana posa te akufa po banda kosala ba remix abanzembo Koffi po posa na ngo ba view po posa na ngombongo ye moko kutu fala zwa mbongo ne banda ko zwa mbongo ne chaque sanza zwa banzembo ne nyonso bozwi bokangi siko bolingi bobomi baza zotala mobeso po bosala kanini lobi na ngo papa oyo bosala chante kingani chante Koffi ye moko faut vivre longtemps na vie na ye moko mi chanta kana ye moko faut mi chanta ka ça te kebe ay comme na ye lokola bato musuba ya ko yemba ba place na ye samba dans le terre sans nim baba na yemba ba nzima ya Koffi Olomide et ça passe na mawa et ça passe na lelo mokili zo telemela Koffi biloko ne nyonso za iloko ne kotila ke ba million likolo ka clip asali na gaz ma wot basali clip ba monike oyo penza donc tout fouidi mbala moko pas même 3 jours na kata chaîne toke etala ka boy papa etikali biso ka boy kaka na ba pipi ka etikali boy bali musi chaîne nzamba sunga chaîne oyo ezonga ba chaîne musu pe to mona ke sala ka 1 mois au moins pesa 1 mois ici le mona pe popo nzambe pas sungi chaîne na Koffi penza ezongi o pesa pe ko boma muta zo tala boy kitoko te pourquoi ko kota hin soki ya boy bolingi nini bofinga ye mabe boloba mabe o kutu ya sala te bandeko nanga bozo zuile butu moi bozo kanisala Koffi mabe bofingela ye mwasi mabe divorce sala maki to yibile no so divorce sala na mokilo mutu no so na kata mokilo so ke loko simite basala ka divorce mais ya Koffi bomona ngo grave ezana mabala muso ba star muso bazo fanda ka pona hypocrisie azomona ka te mais nanda ko libala ezala susu te moi c'est bon à ça la base moi c'est na kata ndako peza bo au moins na mobile ba sala sur 3 mois 4 mois ba kuta na te balala na kate mais moi c'est en hôtel na sala ni sonia bato ba bien avant di kaka so bazo mona Koffi siko na mama si ba sala love lokola mindele bazo yemba na bango bazo sala makambo na bango bato ba keto keli bango mutema mabe bozo na bobo ma Koffi ya kotala bozo na bobo ma Koffi ya kotala mais boko kaete boko kokayete ya lobaki pe azana bino tina ti donc lingala obo yoki tenga lobaki azana tina ti et pesi bino ba méchant boye ko dimbi la yeka botali to ko dimba ye wapi bino ba finga bino te ba finga ka bino jamais pesande ke muta zui penza bat ba finga na bino beza na côté na bino moko bat bosale ki ma finga eza mopanzi na bino mafinga na bino obo vendre la ka batu banda to so bani ko finga moto pesa uzui ko s'adresser na Koffi ko la mona moke eza bino bo pese ba kombo nyoso bo pesa musique bébé musique pesa comme na quelque la pesa guerre 45 et 40 à 45 non en tout cas il faut peser le que ça la ba luka organisation moko o etali makambo ka musique peut-être to yebité bobino abazo bomona bazo finga bato ba injili moko etikala na mutema bazata bato ba yoka omoni lelo boko yoka na moto mais tellement o finga ba injili wala makasi muta olingo te ata osali tout
pembe na ye mutalingo te po ni benjil o loba pa ba injil bozo bimisaka abo mokolo soki kozala nango mpe ke nzambe mpe asali mpe grâce mpe ye kali yango mpe alobi ke banda lelo nalingi susu te ale mpo bido kaka nde bato botiaka baséparation motema mabe soki mpe lelo mpe abimi alobi ke ok c'est mon père bosani mpo soki asali kaka liloba wana kaka na ma guerre oyo nyonso peut-être oyo bozomona oyo bozomona boboma kofi ekosila soki abimi peut-être te en tout cas pour le moment na lingi su te po nyonso bureau na ye wana moto ti akoma na niveau oyo eza bureau na ye bureau mabe bureau ememisa ye bato na poto bato mafinga eloko wana etikala babato mais bozo continue kaka tozoyeba te makambo soki ozokende wape nango mbongo botikela biso kofi aye manano kofi chante kofi parce que objectif na bino toyebi yango c'est kofi akufwa bino bosala ba fali chante kofi botika grand mopao toza na ye na posa chacho ezaka bien na monoko ya ye moko grand prêtre mokolo chacho eza te makambo oyo bolingi bosala biso ya kokwata kaka kofi kotia ye pression na minute oyo kofi bazotia ye pression à un niveau okoyeba te posa alâche kaka nde objectif kofi doit lâcher maintenant biso tozoprieka na Koffi Olomide kotikela bapeti na yo tante yoza mokolo yoza vie makambo ya YouTube esesalami oso perdre la compte na yebi so bakozongela wa compte wana en tout cas si même faut recommencer à zéro biso bapeti na yo tozali tokosalaka promotion mpona compte na yo ya sika ya YouTube ezwa susu visibilité koleka na compte na yo ya kala eza possible osala ba vue osala ozongela so na ba abonné na yo ya kala wana tout à fait possible ezaka osalika ba vidéo ebele bato bakokende kosabone oza na ba Koffi na ba Koffi filo ba Koffi yel en tout cas bango nyonso bakosoutenir yo biso oza ba griffe nous sommes prêts ya kosoutenir yo en tout cas ça fait très mal pour un artiste congolais pour une star congolaise pour une légende congolaise oyo azo victime ya bana oyo bavanisi baza mayele na ba internet bakomi kosala ba vidéo soit disant que Koffi Olomide a partagé nani vidéo ya mwasi oyo azo humilier Fally na minute na internet. Pourquoi? Parce que batinda batu kaka ba excité batu bayina Koffi bayina misala na ye nde makambo moko basala contre Inosbi eza tactique moko oyo baza nango ba spécialisé nango eza kobima kosala ba vidéo kosala biloko moko komisa mutu lokola aza impoli deux a respecter bikolo te merci on a tapotage mario balangate ba campagne wana nde basala contre Inosbi en tout cas isimba batebele tokomomemela bango nde ba vérité sikoyo ya ba tactique au fallait atizaka pona ko nuire ba artiste belé pona ko bebisa ba carrière bato ko pesa ba journaliste o ba impoli bana oyo ba bev ba mumbaya na ba petit mususu na ba nani mwana nani soki Marlène soki nani petit miso minene wana ndandre ndoki mwasi wa esala na ba bev na ba mumbaya donc c'est des bangonde bazo pesa bango bambongo ba semer makambo na mitema bato biso tokomo koya maleke toza na population ebelete mais tozola toya quand même ko forcer bino bo croire biso toya quand même ko melino ba vérité moko boye oyo ya ba tactique ya fale nde omoni pena bato bakomi ko fungola so mitema balinga lisusu ba artiste lokola ba Inosbi même campagne bandaki pona ko contre héritier Watanabe lelo oyo campagne on les a vraiment accentué na la personne de Koffi Olomide en tout cas ça la biso mabe parce que Koffi abungisi compte na yo za na 1 million quelque en tout cas Koffi Olomide il était payé sur chaque de ses vidéos et là parce que bato biso lelo emoko ya lobakutu ba petit ba comme préféré ba nostaba ba rumba chacho kala donc eza makambo wana biso comme préféré ba yumba kala po monotonie koto ezotolembi yango so yeka faire te en tout cas côté kuna mususu kota bambwario monotonie eleki alors to comme sala nini to comme luna to biso ba chacho kala so ki faire la mimicité to zela la so faire la mimicité yoki mais to préféré biso to ba chacho kala poto ka ba rumba
non sur le misi rumba awa chanter tout sepela qui et dit watana ba misi tout sepela qui mais côté kuna monotonie ndele qui et pas fali alors sikoyo moyen sikoyo ko ça les andeni sur sikoyo il faut bloquer ndé YouTube batikeli biso ba Spotify YouTube eza for free eza ya ofele yango nde biso zona eza facile mozo so kende kuna alors ko kanga yango eza bien que côté batikeli côté ba Spotify kuna eza abonnement ce n'est pas tout le monde eza mutunyo sote ko la mukaka na tongo boy azu abonnement ya Spotify en tout cas moi na to de l'histoire oyo to memele bino ba suite pour nous voyez bino qui en tout cas Koffi Olomide a partagé jamais vidéo ya moi si wana na compte na ye eza makambo lokuta orchestré par Falina Batunaye na ba petit na ya ba internet en tout cas bo tomber na ba piège wana te Koffi Olomide nanu a partagé vidéo wana te eza piège banguna o baza contre Koffi Olomide en tout cas merci vraiment Nathan na bino nyonso bato chacho ba murira ya chacho ata bibembe bola muka bo défendre Koffi Olomide pour Koffi a partagé n'a pas besoin de nuire une personne, en nuira mon touté, à sa pénétration qu'on nuire mon touté pour avoir le succès. À sa Koffi. Koffi a Koffi. Et quand Koffi a la Koffi, ils ont déjà succès. Quand ils ont Koffi, ils ont déjà nyonso oyo. Mon artiste belé, bazana ngo pour ça. Na musique ya lelo. En tout cas, merci vraiment pour la vidéo sur la vidéo oyo. Voilà bande ko nga bilemo bozora fausse information au balobaki. Mo pas ko partager. Hein? Koffi Olomide paparapa makoleza na nzela azoya na Angleterre. Are you ready? Leicester, are you ready? London, are you ready? Donc, play tout bana tout bazana à Londres, toutes les communautés africaines qui résident en Angleterre, les grands Mopao sera avec nous ici dans le cadre il y a Festival africain ya musique au Banglé Balobi Afro Music Festival izawana na Leicester samedi 24 août oyo toza mobimba boyebi Koffi Olomide après grand noule oyo abeta na Brixton en Angleterre après quelques visites privées au auti kosala sala mikolo yo Koffi Olomide azoya susu mobimba Mama Sina London Mama Sina Angleterre. Voilà la famille en Kassi Bomoni mon pa au kala awate donc azokende obeta susu na Londres banda abeta na Londres wabi kala abeta vraiment kala penza donc siko ne mutazo kende susu donc moi oyo kaka azokende c'est bien déjà bande konanga mon pa ou mon konti Koffi Olomide azokende suko beta na Londres na Mama Si donc mon pa ozo sa neka musala na ye marge bato baso kota yen soki bato bazo linga kaka ke acha mutu na seme nzambe azo pese mission nzambe azo pese musala ezo baksa makaka succès na succès bande konanga talaka mon pa au succès donc ezo baksa makaka ezo baksa maseko baksa déjà publicité déjà bibi azo kende sur Londres bande konanga pipe déjà ibimi ya mon pa na ebite so bomoni yango donc pipe penza mo pa obimi azokende susu Londres na Mama Si kobeta na loka bino video mo boyoka mama na ngai mo pa mo kozi ndeni ba koyokelo jalousie papa bato ndenge nini ba koyokelo jalousie kufa lelo lobi mosika eske bokokoka mo pa lobi tinati alobi atikana na 40 ans bozana eloko te bozana ketu bosuka kaka dengo wana botikela biso Koffi Olomide kimia biso tozaka wana na Koffi na Mama Si na ye botikela biso Koffi kimia ko bandeko na bolingi nino geste bayinaka mutu bongo boko finga boko cha oya ko cha saka na wana ne bozo saka wana ezo simba nango pete ezo simba nango te makama lokuta ba jaole ba lukaka ba visibilité na bango bo bango ba zo visite o finga ti lokola nga awa nazo finga na ngate visibilité kama visibilité biso to finga kate rien to yaka na makama so to yaka ngo to yaka nango wana
toyaka na makambo na biso nde toyaka nango wana donc toza mato kofinga te biso rien biso tozelaka mopao ndenge aza wana donc azokende koyemba na Londres lisusu voilà kete nabikaki Catherine motema mabe na okolongwa medo seigneur mwana mwasi oyo abando pesa ba visa ndenge oyo abando pimela bato ba visa wana na Schengen wana kuna oba akoma biso di mwasi ataki ngani donc atiaki mwasi moko kuna mpona koyo azonyokola mpona ba visa bato mosusu nde bazala motema mabe batie o place moko ozo motema mabe boyoka ba vérité awa etikali soki balongola mobali na yo ambassadeur wana azolongwa konsile wana azolongwa bato nsima appui du mal appui de satanique bozosangana gagame asalaka bino yo fani yo na supe kauka mokolo ozwa bino na kobeta bino moko makolo na bino na bagrata na wana makolo na bino na babaketa ya mama poto bino bana force na bana zwi petit fani na kobeta un règlement na beta sumbi na bilamba sumbi zona zwi petit wa supe kauka na kobeta na buke ya moko na beta sumbi na bilamba bato ya misala mabe surtout petit Mike soki na zwi yo petit vaseline wana ekosila yo tiela bato tielaka bavaseline tiela bato tielaka bavaseline bato ya misala mabe bokosala mpiaka na stadi bino na bato bapendu ndeka bozonyokola bakongole kaka nde bozoboma bakongole mutu akokota stadi wana aza te kongole akokota na stadi wana aza zoba nayebisaki bino kongole moko te kovela kokende samedi o mutu nyonso na ndako lia fufu lala rendez-vous lobima kokende stadi te yaya kokende te yoka consigne na sololaki deja na bino nayebisaki bino bato bamisala mabe bato bandoki balisifer mutu moko takende stade nana takataka kanga bana na ndaku mutu tabimisa bana mutu moko tabimisa bana nana takataka kobimisa bana te ambassadeur kote singa bana na ndaku mutu abimisa bana te Louis Kasongo kobimisa bana te Eli Oteso kobimisa bana te mutu akende na stade wana te stade wana abomination basali ba cérémonie butu bakundi bandundu ya mibima bakangi bamaboke na baputu soki bwana tembe bokota na se wana na putu wana bokomona bamaboke bakangi bamaboke mpona ko deux fois nazoyebisa bino bozala mayele bakongolais bozalaki niba te bakangi bamaboke babwaki bamaboke ya bamasuba basumbi na stade mobimba epesa solo mpo bato balanda banjinji baya na stade bozalaki niba te bana nzambe boya kutu te bomeka koya te basala mpiaka babanga mone na nzambe basalaki bakambo matanga kuna bagolwa rendez-vous takaka moko na stade veme ebele mobondo festigola wana nde oyo kosalela samedi ake stade okoti na groupe ya nie wana esprit ya nie ya solo ya stade ozoyemba na loyenge okoti na monde ténèbre
misala na bango ya butu misala na bango ya bandoki ekosimbaka jamais bozala mayele bakongolais bozala kidiba te Mike asopi Vaseline Stade Mobimba asopi Vaseline esimba te asopi Vaseline azotambola na Vaseline azokende na Vaseline Stade Mobimba ekosimba te bokota stade wana te baoyo bakokota stade wana bino nyonso bakizengi bandoki bozwi malédiction en génération ndenge banda kosaka yango bakende kokwela ngambo ti motema mabe nayebisaka bino congolais bozala kidiba te lamuka kope congolais toza na tage kongo ebonga to se retrouver kongo eza na posa mutu tu ase retrouver bato bavaseline bazosala bato mosala mabe na ntango ya kala toyebaki yesu azosauve bato yesu alobi tolingana lelo bapaster bazolinga lisu biso te bapaster bakomi baennemi ya peuple bakomi okosa peuple soki oke na Côte d'Ivoire paster wana makoso paster ya aventurier soki otali Denis Loso après avoir kobeba elongi ayindi ye wana kimi Denis Loso bomonaka lisusu atiki mboka na bapaya suo bitumba tozobunda Vaseline asuka mabe Michael Jackson asala piakaloji mpiakozo lolozo mpiakilozo lozi lompio lompioko lompia omoni pia kana kombona ngo lompio lempio kolompia kampia pia kalopi pio kolopo kompio pia kala pia kempia mpechwa Mike fasala lokola yazo mema makamu na bavanchi mpia kaloki pia kolopio kompio na oyebisa bino bozala veille nazochimbisa bino boyeba bokeba bokende konse wana te bokieba na bisalasala na bino okokende lifelu lokola je merci na peuple congolais confiance bopesaka nga bide bobola botano bote na obimisa mikolo ngana mwana na fani na leki na kitoko yango bazosukisaka ye motema soki azoyoka boye posa kufa soki kali azoka boye posa motema zinda me bino ta bato na bino bafingaka Chantal bomolo mwa mokolo bongo ata ndenge afingaka bato na modele wana mpenza bapekisaka te ovandeli wana ozovandela mafinga mpenza bapekisaka te bana yango mafinga moko oyo peti nanga fani peti opesa nsima to esilisaka yo kimobali ye moko na peti wana Vaseline peti na ngai soko otiki Vaseline te osilisi bavaseline na eglise no mobimba peti Michael oyoki awa kombo Michael bokwana na bino te fais le go la satellite
élite. Plus que wifi na bino na wifi, c'est que bozo kokate, na wifi wala na funjanja. Non funjanja, non funjanja. Loa ba peti simato, ba komi non funjanja. Bantoki, bato mikala mabe, bal mobimba. Ba koma ko regel la basi. Bozo koka basi bobala na banda kute. Dans la bino maele, balle dans la chambre, kidum, boum. Petit Pierrot Louawa, petit Nanga Pierrot, Mouto Sima. Bagolo, bakado, non, bagolo. Papa Kaka, non, bakado, bagolo. Boaga, non, bagolo. 4 fois mère de garçon. Merci pour le cadeau. Petit Pierrot Louawa, grand mouton Sima, apesa basima, zomba moi mobile mobile makole baluka lola vélo X Max. Ntoki. Famille mona ba fanich. Nana yebite ye fani vina ye beba, mouton Sima lo koso, Michel Jala, Michel Kaleso Pete. Ndena zokanela bango na ko beta bango so na moni bango na pecha super kauka edi badiata fufu petit B53 pecha Sima maître Sila jipa go beta obilanga makofi ok te la bino bato Sima pecha na etel mbongo tala mutulo la maki na kala bino na beta bino partout na kuta na bino. Christmas. Nana bino mayele. Ndeni réseaux sociaux. Ko meki na petit. Nana bino mayele. Bantoki bato Sima. Boko ko kabisote. Boye bake suka na bino petit nanga Mike. Yona Fani, Bosangana, Bosale Lokote, Bademon, Bato Sima, Bato Misala Mabe, Baki Zengi Bato Butu, Bopumwa la Butu, pour la tongo boyo kosa bakongole. Michael Jackson na bomwana akoya combien de fois na cité Bethel. Yo wala wa cité Bethel. To boko liona to malo kofo. Yo Michael Jackson to boko liona to malo kofi. Muto ya biso yo to malo kofi. To malo kofi. Innocent mawaye Jésus. Toi qui n'as pas commis les péchés. Et si j'ai péché, oh, pour tobika tobika, aïe, et si j'ai péché, abimina mona mamolagi, abimina mona mamolagi, bengane la sifemsi. Akima les États-Unis, à Santa 3 sœurs, Thomas Lokofi. Yepe mouto Vageline, mouto Mema Mike, akoma mouto Vageline, Thomas Lokofi. Il n'a pas Jésus, toi qui n'as point commis le péché, mouton Vaseline, Thomas Lokofi. Bozo sala, bo sangana, bato ba Vaseline, boko sambwa. Bolinga, te bino bato ba Vaseline, boko sambwa. Bato misala mabe, ba démon, ba Lucifer.
Thomas Lokofe abotisa bana mamolangi akima mamolangi ngokangisa nana ebite na sifemisi biso bana kombata ba kombata ya sifemisi toyebi bana JCC Centre Peniel biso tozo kota na bango ba jeune na Dezemiri na ba Rafa tozo kota na ba Thomas Lokofe wana Thomas Lokofe monika la bana mamolangi inasama maweyo oh Jésus toti ne point yena Mike Vageline bosala tala kaka balgo kanga live tala bakanga live balingo kanga live nazana bango mayele balingo kanga live yo petit souffle kauka na yebi yo bien mwana papa Chalupa okata mandef power deux fois l'île deux fois botanga na ba fani batwa sima tane botinda bakata nga live tane botinda bakata nga live le signal Monsieur Gotoza, sur la déclaration de paternité, ma bébé, bazo ya kabakata live, bazo kata. Ba Wande, Dino, Fanny Wande, yo, nazana bino mayele, Corneille Nanga, nazana bino mayele, Pierrot Luawa, nazana bino mayele, Ba Wande bino, nazana bino mayele, Pierrot Luawa. Fanny, Caleson Pete, musicien Okuta, race de vipère, Bantoki. Tande bozo linga boka tanga live. Tande bazoka tanga live. Bino, bato sima. Nazala bino bagolo bakado. Ata bazo linga baka tanga live bagolo bakado. Bagolo bochine na bakado. Edo zenga tespui. Bagolo na ngai, bagladiator na ngai, bagolo na ngai. Gladiator na ngai boti de la ngai live bakado na ngai yango wana bagolo bagotika ngate bagoloas bagladiator bazolinga bakata nga live bagoloa oh goloa kumbama na yo oza goloa kende liboso makamune simba oh goloa jamba pambola kabino bobalana bobota boboya ba deux fois boboya kopesa sima le Gaulois avançons ne reculez pas les Gaulois nous sommes des vainqueurs nous sommes race de vainqueurs Fanny race de vipères race de deux fois race de cimenterie de Kala nazana ba mayele bazolinga bakata yi boko sambwa bato sima bato misala mabe bandoki ba vipère bokata ngai live pona lobate na koloba bozo pesa basima mboka komi ya bato misala mabe mboka moye bongeza te pona niki trop de bato sima de mu pepe fu bato mami pepe fanjo ndoki nana ebite fani ndoki supe kauka ndenge moko edi badiata fufu koloba kutute tande balinga bakata nga live soki na yo kopesa programme bagoloa bagladiator balakisi nga mpe esongi nasala bango mayele awa nasala bango mayele bana kini nasala bango mayele mobondo basambwe bakalaki bakokatanga balakisaki nga mpe yango mayele na bango bakosa bino te mwana na Mike Vaseline akosa bino te bakosa bino te bakatinga ye
Voilà la famille Kane toche ba vidéo mike wana toche. Musique comme peza ko beba ese baby pona nini ko salanga bato massacre boye ko beta bato ba makila etangaka na minute oleka emi geni makuna ba panze mutu to ebite suki ndenge nini. Siko ba makambo obino bozo tindaka bato po baboma ka bato. Soki lelo mutu moko akufi bo sa nini? Est-ce que musique yango yo continue wala mutu ekosila? Bozo sala ka ba groupe na bino bo sala ba groupe po bo sinala ba page. Bo sala ka groupe bo ke sinala te photo sina compte moto. Bo sala ba groupe te photo sinale tozo yeba te pourquoi bo sande moi. Confiant beaucoup à Kobundisa et il est beaucoup à payer. Azo les cabines au kata. Akenda ba place moko super. Non pas mon code. Akenda ba place ne moko boyo zo manake place moko ke zo manake za esthétique qui n'y a super. Il y a pas président, il y a pas niveau. Donc au niveau place donc zo manaka za likolo. Bino ne bozo ya bataka bongo. Ndenge bozo ke ko sala ke ba complot wana. Bozo tonta Kofi ces derniers temps. L'année dernière, oh, nous sommes salavement Kofi à minene. Bozo sala mon papa à minene. Pour ça, na bino ka geza donga kita. Bozo sala minene, surtout bani ko tanga nga ba biloko na moni kaka. Ngabi te. Et le maman n'a pas moko bena to sola ki na tonga le massivi. Et ça passe oui, la Kofi. Merci beaucoup. Et ça passe au bas de la Kofi. Mais écoleka na mama Sylvie qui met au kota nango. Écoleka. Bato babanda ko tungisa Kofi kala ma Sylvie. Babanda ko tungisa Kofi kala ta wa sinale live. Ngana kama sinale live na kama rabino. Na kama kombo za mutema mabebo. Na iba te soki ni nango ya bino na defa. Boza mitema mabebe au progresser te boke bimisa boke ça ba live na bi nga awa na ko sala ka live ata na lobata na zana 10 personnes ata 4 biso to kenda ka bon mais moté me dérange ka bino ka so bino bo monika to sali ka boya ya ntima me fuide ndeka izo fuile bino ka pona covid botela ndé bozo sala ba surnomination moko bozo pesa kopfia lokuta ba komo moko lokuta ba imagination moko lokuta ba histoire moko bozo fondé kaka makaba lokuta kaka po bonuirie luvunu na beno boko kalote luvunu na beno ko fe lombide azati ya kozala zo ke Londres auti ko découvrir Australie kunati bana botala kaka bana bino so bokenda so bo beta wana bo vanda ti lelo so bo kalikile bino bato bozala wote bo kendo tshaba rido na basali o bo mienga no bato so botala pendant ce temps oyo kaka bino wana botala Kofi à quel combien de places Kofi à quel combien de places bolobati azo kende kaka makabezo mata au contraire que Kofi ba place mo zo mona ke ya bien azo sala makambo moko ya minene ndenge zabo na minute susu Londres wana beba kozapena na madame na Cindy Lecker mama na biso mama si kwa pesi mo pa mo esengo tango bino ba ko senga divorce tango bino bo senga ki séparation bokeno kota na vampire de mal o baboma Kofi voire même na madame akota na mpire wana mwana akota kuna bakindi kuna baboma Kofi oh lelo zo ya kai boma Kofi tina lelo bazui mwana bazui madame bakei esopa penza Kofi kuta ko sala rangote po Kofi aza Kofi akotika la Kofi babuzoba na bino obo kataki na batwana Kofi akosala ngote ba masipa akosala te sini nde bomona kai wana tindenga za na kati ya château kuna ndenga za na kati kuna Montfleury azara na contact na n'importe qui te aza femme de caractère yango mona bato bakokaka ete balobaka wote akabaka te obobo te moi c'est fois à la bongo aza kinsei la te po soka zale kinsei na niveau bakisi njora bazala kuna soka salaki na banki camarade to yebite po Kofi mutu asala banki kamata ne ba nuira Kofi amela ba mabele asala biso boye makamba luvunu bakosela repo basolola baseka siko mutu lokola Cindy ata yo musicien okosela likamuni
okokosile kake mama si atika kinga nzala apesa kinga biloko te peut-être yanga woloba peut-être po muye pa kabola biloko te bosi na yoka pe video ndenge mama si apesa biso biloko te mama si aza sindi aza wana te po peut-être akabola basani ya aza na musala na ya sala kaza famille ya ndako asa pas de donc batuso bakenda kuna mbote akosono kata msu mo 2 minutes mo 3 minutes esili azaka ka pembe na mobali na ye mama si wana ba makambo wana ba camarade batuso ba ya pembe wana o ba konyo ba nini mais ba jalo ba moni na musika bazotala donc azoso na kofi donc lokola mama si pe atika na mobali azosola kuna ye telemi na kwa na ye ezate ke mobali so azosolo la ye pa ke wana ke bakisa misato mine non eza caractère na ye mobali na mesisa ye bo pa kona maboko mobali na ye mobali ne muta mesisa ye ndenge wana siko ya bino ezalaka nini so bolongo periode na pa mwasi bokoti pa kofi bolongo pa kofi bosali boy boyo koma tina niveau chaîne ya mwana bozwaki didi bozwaki ayo ko na papa ne ba botolo chaîne ata message ay oyo ayibiki a reconnaître tata na ye aye be anniversaire ko ta yakate oya ko kumisa papa na mbotama bon ne ba kangie chaîne bon yekute sengoti na mwana mutema be ande wana te kadia mpemba ponga na modèle nanga bande nazana ngabo surtout kutunga nazana ngabo ebana nanga ba yina na niveau wana c'est danger na yebite peut-être bata ezana mais na yebite nzambe mais ça passé pour ma kamera be ya kata msune kozana no mwa boyezi mona ba âge mo peut-être comme ya to yebite ya ba lo ba mama melaka so ya mwana melaka so ya mama te ya solo pesa mwana melaka so ya mama te na melaka so ya moyo mwana melaka so na no biso mama ba do limite melaka so ya bana biso ba mama bo moni mwana na bimi aya kotala na ya kochama situation mo boy papa aso betaka banzemo ka ya papa ka mona beti so pe na kata ya sali ka so pe ya kudiongo na so pe ya kudiongo ne eso pe ya nini na zo ebate mwana mwasi wana ko sala peza ki camarade na ba rebelle mwasi wana peza bota bana o kutu banini bino ta bo senga ki divorce bo kansini akile retirer na mutoki ko senga divorce ba lekelo pe na mayela le mbala mo mutake futa ba droit ale divorce sala ka 5 bo mona ka divorce ba geno senga 2 mois ka pamba bakati nan bo mona te bo saka na ba divorce ona yoka wana te nga mobali na senga divorce me na boya ko signer na senga i divorce me na boya ko signer mo pratika la ka bongo ya mo pa ote bobi niveau yo eba o aleke teta musa kena niveau ba tribunal o e kata ki kambala mo lelo pa ba prononcer signer ma femme po eba ndoko bimate abanda ki ko ba kama mama site rien au moins nazo bakara signer za na fiancé na ye signer za na fiancé na ye bino bebi c'est pourquoi bon ba bon boyebi pourquoi mon papa bandolo bake sindi azan na fiancé na ye bongo sindi zangi mobali boyebi pourquoi mon papa bandolo ba bongo oyezalo wana luso eza luzito abandaki na kopesa kote kuna po makambo esela kitoko peza nde a prononcer lelo tanga makambo kuna bakataki divorce tanga bosala émission asuka wana salaki tanga lobiki ma femme botela na kata mikanda na ba livre ne bo mona ke mon papa na kata ya minani na ye tanga ya kolobango lelo koma sindi c'est ma femme akoma ko simba iba biso en pleine bomoni bongo kotema mabe bayembele bilongo na nzembo so bomoni apesi biso na mopao bino so mokili mobime ningani oke ko longole na chaîne motema mabe album na bamba sali kitoko platinum o eningisi mokili ba événement o ezaki tozo tela on di cercle o mopao zo sala na betapi na ye ba yaya ko kindoki te bande na susi na kaka atako chaîne na ngoma chaîne wana ezonga kaka pona yebite loko nini o to ko récupérer ko leka chaîne wana na yebite to ko récupérer nini o e pa mo pao o biso to ko récupérer mo pa pona ye soki ni se ko keni me ba donc c'est chaîne na ba room ezana kate ba biloko ezana kata chaîne wana to ko zongo swap biloko mo pao o ezana kata chaîne wana o ba BBC ata lelo mo pa to mona zo tema zo mona eza catastrophe eza le kammo ko kata mo tema na e bande banjola bazoseka boyebi te elimo te chaîne elimo bozoseka na pasa mopawa eda bino amonisa bino bato na bozoke no loba kona bozoke no landa grâce à Koffi Olomide lelo bazala bato ndenge wana lelo bosali fete bozokonzwa ko nuyer ko zoka ba video na ye bozo finga bato na bino penza bato na bino ba principal po bato o bazaki ba finga na bango o bazana ba benkoni problème ezate
ba o bazalo ba inconnu wana to ba yebani te mais mutu penza o aza penza yebani ke mutu penza lobela pa mo pa nde penza la Sandra kazadi wana penza ninga za wana bomuna baki ya bana ko finga ban non ça passé Alexis wetu wana lobi ya Yesu ko finga pona ko lobaki mo pa fake news on a cheli bina ba video wana ke ye a publier kuna boki luka makambo bosili saka makambo te soki likambo ezali ye bandenge na ko seli sango bozo wanga na bana ngana kama bino bato wanga na bana ba pesi bango yo bana pesa ke mokolo boy bozo wanga ndeka bo wanga na ka wana ka ndeka na maboko kaka boy pa bo wanga na bana bazana ba train na bino finalement eza na bandeko na bana basi eza na basi belé ta mususu lala kuna mobali kutomo bosa ni ozo bati mobali osi alalanga surtout makambo ba vie eza ke lelo lobby kuna bosa la ba vie ka kola mama si eza kuto bien baso bazara ba vie ke lobby musu koto ke ko memela zemo no bosa ni tant comment calculer période na mona lala kana takinga ndio o kama vima ke enveloppe ko lana ke période auto zalaka na yo tala kutunga iboy encore ba période wana pe ba préservatif mais ezaki na on pesa te po bana na ba âge ba komi na on lelo ba komi sur na 21 ans ndenge ba olu ba wana vous êtes à confier que ne ko corrompre si mutaza kuna na Australie na ko ke ko sala ba mission wana na ba téléphone bo pa ko to biso ko ba toza kwa numéro ne ko toza ko to awa mais ozomana ko to mutu pa so ano ba moi écrit mukie mo pa ko fe olobide yesu quand on ça likambo ata oyo ki vote ne c'est volontairement asala ngo ma volontairement pondinga zabo ayebi nan bama ayebi yote azo bangno na enregistrement azo donc azabo bazo tala mota otokomi chose na mutu lokolo lobela la kate be mission bo osolo la batolo ba mo pa ba ni eza chance non lobela mama si mena solo mama cité rien bonjour aza bunga na za abonné na yepa za abonné na nga a répondanga bonjour kaka et puis ngape na za te to za pe ba mama moko teke so ile na pese ko bonjour non mais na muna mama si aza peza moi ça ko c'est comportement donc to mona ba to mona ba mama ebele baza basi nini ba koti na buso ba réseaux sociaux nous sommes là mutu ndenge bazalelaka na feli na sepelaka ne mingi puisque azama yele sindi leke bato ba yaka pemena mobali na comme ça ba camarade té c'est normal pour ce comme ka ba camarade ba pakule buzoba tellement niqué ba yana ba rapport sindi pas ça là ba ngi camarade té c'est comme ça tellement mutu ba lukila ba ex na kati ya réseaux ba lukila sindi ba ex na mona na raté ba mona na raté mais j'ai 30 wana yaka période mo lokola yeku da zo ba ex mo kibuga na mutakale tikala na réseaux sociaux ndenge nyari no se mona na ba mais j'ai 30 wana ba yabwe ba kosa wote albazali ba koka pe ko bimisa te bo bimisa bilembo to mona rien ya bino ezali yo mais j'ai 30 ba ex no bazali mutakala no ezali bimisa sindi po lo ba ke yepe azala na ba ex et mona na te jalousie et mona na te. Donc, moi, c'est moi qui a félicité. Bon, si ka go bato mususu asala nega asala chaîne na yeka po a finga Cindy pour avoir quelque chose. Mais si on peut finga monter, ça devient trop, bato ba talo sauter. Pour ba mona ka ole ki si pe trop c'est trop. Ya ba ça no idole. Na mona ba te bien na ka réseaux sociaux. Asala ka idole mo ba telemina ka mutu mo ka po telema ka bana po sala so gine non so pe kompe belé ma bepeti utapotelinga bande kona bochela mo ba tapotage bazo sinalinga lelo journée lelo bazo sinalinga ba live nanga même page na ba sinali et komika bon biso ba okutu bo sinala biso pani yango ta na yeko tapali yanzi ko nazo pesa makama ya mama na biso akufi na Kinshasa moi c'est un garçon na théâtre wana garçon mo Patrick akoti kuna azolo bake to mona ki mona bali wana akufeli mwaso akimi wana ba komone kutu nani
wa kufini mwasi wana kimi soki komone soki nani kuna bosa ni komona soki tu boyebi komone wokoma obiki ka tanga na koti nzambe pa pesa nga esprit moko te nzamba tamsa motema na bien obika tanga na zokota panda kikuta mwana mobali wana akoti Patrick bazo senga siko bazo kota pona ku s'exprimer mwana mobali mo Patrick akoti na kati ya émission wana kweli yanja zo sala wana ya mwasi na nani oba babomina Kinshasa oba nani bazalaki ba Patrick na bango obika mwana mobali wana zolo bake ba moni garçon en Allemagne na métro balobi ba moni na Allemagne na mwasi mo boya koka azara na Allemagne mwasi mo koka ngakuna tina ki demande pour yanja ayambinga te na tina ki demande pour tango na yoki ngabi o yango ba tuna ye na ville ni pona na tuna mwasi mo ya koka obalobi mwasi mo ya koka ba moni ye na garçon na o ya kimi mo o ba bomi mwasi na ya kimi po balobi pourquoi kima c'est sérieux mboma ki mwasi babunda ki mwasi akufi c'est sérieux aboma ki mwasi siko ndenge za na garçon za en Allemagne siko balobi en Allemagne ba moneke na métro na mama moko asala émission na TikTok ya koka garçon na zo ba mon Patrick Moboy na yebi to Patrick te bala moko siko batuni o na pesa biso fo na kangi ba mo photo balobi ka pesa photo ngambe na tata nzambe ngamo na bituni mama na Allemagne ngai nza na Allemagne mais eloko mo ne ville fallait batuni ta ville nini po Allemagne pesa munene siko tango na yika lobika te mama ngasela ka mission na TikTok handicapé ka moko asela ka mission na TikTok izangai mama o asinya na ye marqué que tananga marqué batu bafinga nga na sina nanga na sala ka mission nanga na teleme la batu balinga batu bazaka mafinga biso boya ka makambo wana obike na teleme wana bandeko azobe te na photo tia photo ba chepe munene pale yanza ba komisi Patrick wa munene tia photo o nazo tia na ozena zwa o papa tout na kabutuka ka kui afini akiti potela lokuta nde mwana siko soke yeli azama mo soke tazale kutike mutu moke aza na sage ta ko ba mama nani ale bani pe ofinga yo ngona miteli ngabi o mama ba lobela ngai ngana za na imani me ngabe na bima kite ba lobeke wa mona ki biso soki lobi ngalobi na bima kite ata ko na bima ki na metro ngona ki noza na mona bala on to kanga ma photo donc na komi ko tuna ngo okindo kite botela makama lokute ya to mona makama suna réseaux sociaux za lokuta because za makama susu dans sur 10 8 peut-être za la rapisa lokuta de ya malamu pona tanga na tinda ka demande soki ba banda mataki na ba ngabi o mene yanze ba tuna ya Allemagne ya wapi na ville nini mutazo tuna ke amona ki mutu na Allemagne ba tuna ye ville poso ba lobi na Munich ba mutu musupa ko ba ke na Munich ako kosa na peke eza na Munich mais préfet za tam su ma photo botela biloko ndengwa ba ke le kosa ka ba to ko la biso ke kosa kete mama wana mama moko me batanga ke komo na ngate mais ko sala ngana courage nanga obiku petit na mo abenga mwana mo abenga mbala mo sile ser na ki komo no kutukuna bazolo bako komo na oteme mutu baka pesa information ka lokola yo sala ba émission na TikTok uza koka boybo ozaki na garçon na isalinga ko passa ngako na senga demai na mata ngambi senga no demai no mata na ko na so ko no sala intervention mais ngamo na mpo ngamo na tutanika wana na kota ki na sala salika ba 10 minutes après na mon action na ileki makama lokuta e komi mingi na réseaux sociaux faut ko keba tala ndeba ki ko mixer mon pao ba fake news wana oui ngana zanga moko na sala ba émission tant que na itana nga mingi ba handicapé belé ba banga ka bango ba linga ba problème te ba musu ba mona ba ko finga nga ki handicap na ba musu ba biso ba auto signa ngana finga mana réseaux sociaux no bimba nga loba mama ni na sala nga ba émission te ba mama musu ba komisa nga matière na bango di premier 30 sala nga ba émission so azo finga mama Sylvie batu ba ke fanda wana bazo finga mama Sylvie batu ba vandele mama wana donc ndenga zo finga makama lokuta pupu nga ba sala nga ba émission tout presque tout le monde ba sala nga ba émission ngai ya malamu na mabe na lobite ke bango ba sala nga ba émission mabe non ba sala nga ba émission ezapela batu ba kotela nga ezapela batu ba yeki kanga
ngana sala émission na ngai ngana na bima na ngana musala na couture na sala ko ménage ko lamba na nga après ça nyo so wila ndenge pe na ko pe ko loba pe émission na nga pe boy nga pe na nga scan ne sonne ezala raté et l'accent nga te ke tana nga na ko bundela motu te pona banga non ngana finga mi lelo te na finga ma bana za na ba classe na otang po motu pas wa des références na fa ba ah moi c'est ah voilà ya koka Sylvie ya koka référence donc pour na ke na finga mi lelo te donc ce moutazo sala ngo eza ye mutako yeba po na sima na ngape ba koka ba bota ba pe tala ba bota na bazala kaka koka ngo do na za na nganga moko te siko ba mususu donc ba mususu ko ba azaba ma yele ba niveau vraiment tanga mais asala ka ne ba makambo te alingane pe ko bima bima te bino bokasi batu nyuso o ba sala ka ba nini mana bo ba itana ba botela ka bango soko bazandenge ni batu nyuso o to mona ba izana batu mingi ba sala ba réseaux sociaux aba mona na rate visage ne boyebite mais azana pe asala bénédiction aboya ne kutu ko mona si batu nyuso to yoga kati moment na biso isma strong so ki na o asala ki clip na Koffi Olomide marge mwana na esa l'accès mais l'accès na rôle tout le télé le so comme bimisa ipo kombo na ye ba bimisele mwana na ye mwana kitoko botela kutu ba vie azozo na mwana wana soka bimisi mwana wana za na chaise roulante soki ba salika video na mwana wana botala ba vie o azozo na mwana wana koleka kutu na ba o kuta salaka na ba o kuta binaka donc mala moko ba fuli mwana fulami marage mama na ya lakisa ye penza na ndenge yango penza ye kinini te mwana lakise ka muke okoyeba kutu te ngati na tala na mara otala biloko na ye apart eloko eshokanga de mwana ka baboma wana mais mwana wana o balobi otazaka na mwana moko aza boye non mwana na aza bien mais lelo ko babimiseli mwana azoseka bakomi kokende corriger mino ya mwana abongisela ye mino ekomi susu bongo bino bosaka na makambo mino ekendaka na motema ya mino kaka bomonaka mino nga nazwisa mwana nga 5 ans ya mino traitement awa mwana nga ya mibale azalaka na système ba mino wana mina mwana isma strong soki nani ana 5 ans na sala traitement ya mwana wana bayebisi nga profiter avant 18 ans au sala mino ya mwana soki mwana leki ka 18 ans okofuta ngo moko yaka cher ba bakisilo ka moke donc siko ndenge za avant 18 ans okosangisa mbongo na sala ngo 5 ans ya traitement donc tant azozwa 18 ans na epambala mo pe traitement ekati na futa ba cher ya kosakana te mbongo peti lelo mosu baluba o bazongisa na opete makambo ekidikidi kaka mbongo nezalaka bongo ere moko bakozongisela yo ere moko bakozongisela te mwana nga nabongisa ye mino nga lokolo ye na poto avo ye na mwana ale zwa chance ta ya mino ya mwana nga ezalaka mpenza mino ebindaka na babongisa ngo mpenza kitoko banika ye mino ekoma pembe donc ba place tokenda tala ba place ba docteur kene étape donc ils ont des étapes d'opération banini donc ils ont des étapes eza kosakana te mino nde bomona ngo mino eza na traitement makasi voire même mutu mwana pe azobela na mutu donc ebougeaka na baner mino wana ya kosakana te pona moni bato bakomi kokende koma susu makambo mino batika mwana bato batika ka vana bon boya ko chele makambo ebele allez eya ko bouger so mwana moto eza mino eza jeté pona bongisa ba o ba yebi makambo wana ba yebi nga moko na zusa na bongisa mwana nga moko ne na zabo mino mwana eza kwanga te. Donc à partir de 13 ans, na bana ko bongisa ye mino. Ah, traitement on ça là 5 ans. Na futa par mois, ba événement pe musu bazo yelo sika place futa. Au moins 350, 250, 180 ezo landana, faut pesa wana. Mais par mois, oyo ndima na rente salon ba longolaka 29 mususu, 20 € mususu. Pour
so otali mino mona ondima te. Donc faut ba longola ba kati ba soude ba kangi ba tongi non ba latso bibende moko ba latsaka yi banda soki bibende on sala soki 2 ans il faut que ta protège wana oya bibende wana ba latsaka et ça la kapasi ne mona ba poko kango mais tellement pe mona pe mo kaza na souci mino na ye akanga pe motema ti. Donc, la maman, il faut voir ma camamino, ils avaient jeté. Et puis ils appellent à âge. Ma mine, degré, sorte, mine. Ils appellent à mine, moussous, va taliper, bouina, il n'a raté. Mais bisous, mais parce qu'on a quelqu'un qui n'est pas ma camamino, non. Olika, koko, j'ai kaka. Au monika, des fois, on a pourquoi. Bon, mon beaucoup, mon amour. Et comme si beaucoup me kotala y partout. Assez kaboy, abotadi. Bazanga ba défaute. Telo mwana yeye wana zana mwana. Botala ba vie. Comment on voit visibilité? Ce qu'on va checker la vie. Botala ba vidéo na ces derniers temps. Na oyo so bazana mwana wana. Surtout ceux qui bazana mwana ye wana. Bazana mwana. Bazana ba omisato. Donc batu so so ketala ka mwana ye wana. Mbongo pe kitoko propre lelo azaki na live lelo donc biso ba oso tozo makasi to sala ba live bo il faut bo féliciter quand même biso po toza quand même makasi na tala mangeta na ngate ni na tala ngako te tala ngate ponga na lobe na zanga na nga o tenite po na zala ka tata muso na bana ko telema après deka e yelinga po ezuinga non na kola boy. Donc otol makuto ba mona ka ozo denda moi c'est bazo tele maye wana kwatala kwat na viva ngote na mona ngopete na mona ka te na zaki mwana moke mama yebisanga pate ba 5 ans ne malade na ngai banaka ya makolo na juba tonga vaccin makolo popopo e dérangeant à partir à joindre mais ndenge na zabo na mona kango kutu teo tamsuna ya via ka batu wana po bazo sala boy ponga po na tele makate na zala kala ngote na lobaka ngo na mona ngote. Pour les habitudes, déjà, je reste comme ça pour Nazala boy. Ya. Et logo la coquille na salle, on a coquille na tiki. Na force, ça rappelle na tirete. Attendez, Nazala qui bon jeune fille. Attendez, bolingo, quand Nazala qui bon. Oh chérie. Ce qui n'a pas montré au niveau de la mona kimi na lingi na sauté. Na tika la cause la folie à bolingo te à buzoba. Non. Banda na kola tiboy ona za la folia bozo bane na mona basi mususu kizengo landila ka mobali ko sala ka boye ote asala boy ngai na sala biloko na te na lobite ke na linga te na linga mais nazaki toujours nzamba bando pesa nga ba maîtrise na zalaki nango ya ba folia bozo te na kola bongo ba folie moko yo ezanga sagesse Sur ce que bateau ta makolo bazo ba déception. Bateau makolo sur bazo ba déception. Et bon biso bateau to za ke to za ba défaut. Ce qui déception est ce que ça ne o mikata. C'est normal. Vous me rappelez moi c'est pesa koka pe na nyoso pesa nyoso tingine luketo denda. Ozo mona pesa moi so komisi nzambe. Kende côté ba love okoyo ka ba kata. Ya mibali azwa. Mibali ba l'accès minene. Ona kata ndako mobala nimemela itamusu mwana oya musala o tamusu mwana na yo tamusu leki na yeta talaka ba aventure bon le loso ki ka ya boya passe moi mukeke komeninga bombo mona kete mama wana boy non batu pe waza pe normal bazwa pe ba déception bazwa pe ba problème Héritier Mambo et ça va. Non, les réseaux sociaux comme le monde moko kaisala. Monde moko mabe. Batu musuba ko yelo kama kama lokuta. Musuba ko yelo makamba solo. Kala inga kala technique. Tala vie bozo kotsa mopa ko follow. Bozo mimeka na vie ya bulu yeki.
bofingelo musika bofinga mais ye ya so sauter kama étape ye wana keboy oh akekoto année prochaine déjà place ici mon année yo indexé wo toza ko loba ke place pour le kota au moins pe ko beta maté ezaka mensonge donc makambo mupa wa sala yaba spécial yaba ordinateur donc yaba spécial yaba international yo salami bino bozo sala ni makele la pamba herbe sala ba makambo na bino ezate ko landa ba via bat ko finga ba na ba réseaux sociaux ya onde boyebi ya ko finga ba ko landa ba na makambo na réseaux sociaux ya onde boyebi makambo ko sala musala na bino bo sala musala no boyemba bo répétaka na bino bo kene ko luka makambo na bino tout erga no bozo lexa ka na bato na bino ba bureau na bino mabe vraiment ezama wa mingi hein ezama otika biloko bosala befort po eza mpe na bato mosusu mona aza ne mpe bawario me asepelaka nde makambo mosusu oyo bosalaka te ya mafinga wana asepelaka nde nango te azomonaka musike ezokufa omona mpe azopeki sikutu apeki sikutu place bango bango baza bakomoni kutu faux direction bakolobake yo boza moto akuna bakolobake yo oza moto akuna eza mawa mingi makambo mokilo nde ekomi jalousie kiketu tozoyeba te tozokende wapi tozowuta wapi kimotema mabe bolobi moto azwa te moto azwa te moto adondwa te so bamoni moninga wana mwa succès bato mosusu bayeli ye wana ntango bakomona kaka pupupupu babende ye bakimi so bamoni kaka mwa mopepe no eyeka bango nyonso vulukutu baye kotala ntango bakomona kaka molinini eza te bakei kama bato moko baza kosala oke camarade moko mpo kaka bamoni na succès mpo bamoni osali bamakambo na yo mikolo wana mpo ntango bakomona mpe eloko eza te bakei bango nyonso kovulumu kaka kwenda vulumu boyebanaka sanse te yango sindi leke ya fazalaka na bino kaka bongo bizu apamba bapesanaki na mobali mokili nyonso balobi foza mwasa caractère femme de caractère yango mopaa alingaka ye aza na confiance makasi mpa na ye même bandeko na ye même famille na ye voilà femme moko très respect très logique na ye moko mamasi mais butu moi bofingaka Koffi Olomide ka ndenge aza bongo Koffi Olomide akende place moko soki atelemi banokili mobima do batambolaka na programme mpo Koffi wana koleka place te sa bayeba ye bato nyonso bayebi ye yo osaka na kozala star oyo bana kokosela bamakambo butu moi bo bana kofingaka bango jawe mpe lela bimi papapapa baye kofinga so Koffi bagloire wana kosalaki complicité na basassin babetaka bato bakeluka mpenza bakali na yoroba bakekuta moto mosusu sikoyo ndenge bokuta yoroba ngo na bakali eske bokendeki nde botya bango mbeli pampa bambeli bokimi to ndeni quelle idée musique eza mawa trop musique ebebi musique mpenza ebebi mpenza kobeba eza mawa trop musique comme bitumba musique comme ya kobeba ya kobomana ya kobeta bato bofimbaka ntima botalaka makambo oyo ewutaka wapi banani bayaka na assassination oyo banani bazwa na badésordre oyo botalaka pite na minute ofera osala répétition na plein craqué na musique kitoko ordre propre pas de désordre oyo bamalana mbwa moko baza wana basalaka nini non bazozwaka bamusicien kaka bamusicien bazorépéte bango kande moto bazozwa classique mosala kitoko ndeka mopaa basalaka
wana so bazo sala ba love ba kona mama singa na dingila wanka bongo po mokili bo do kapisa bien po bango so bazo sala ba événement ye na mwasi na ye oh bo linga bango ti boko linga bango ndenge ba baluka ka wana penza bazo sala wana ba love na bango oh yango ne motezo do kisabino yango ne motezo do kisabino boko doka mama si akosala wana na mobali na ye po aza mwasi wa koki na ye mwasi wa détruit mobali te pendant 7 ans parce que à peu près basali tamoko na lia basali tamoko mama si na lia soki wana aza na 21 ans mama si 19 ans basali ka tamoko te bo ya sedaki po wana mama patience osedaki po wana ajo oke bo masoli bala ya mobali te mobali abalaka na ye mobali ta mofi ata mwa fi jeune fi moko akezwaki apa lombulaka ye aza kuna te yo nde moto bomeli bala moto kotala bien bametia bitula bitula nzombo soki mobali na bino makambo nyonso ekosila yaye bopesa ete mobali soki abali kaka na makambo nyonso esili nango kofi atikali baza libre malgré basase yango kota libanda tala nde bodétruire vie ya kofi tala histoire ya kofi oyo ndenge eza so otali histoire ya kofi oyoka na mawa na mpasi nde bokotaka ye soki wana maza kotukuna te sote moko sala leki na émission soki azoloba yeli bino biza kanda yeli biso wana boya pa bamboli bino mwana 17 ans abamboli bino so ambala suka mwana 17 ans en même temps bamboli bino so bébé babengaka ye bébé abambi bino susu po boyoka susu dernier de kanda po boyoka susu kanda makasi atutola bino susu bien ouais le côté bon merci beaucoup la femme pour ce le moquer comme la côte on a YouTube les autres déranger maman moquer merci beaucoup na pesi bino mbote à tout le monde vous allez aboutir ba tacotage pour boyokinga merci bonza mapambola bino to mona na susu ciao